bandeko mbote na bino banso to tondi bino matondo po boyambi biso na bondeko na bolingo bopesi biso lokumu moko ya monene po mboko ya kamba toyokaka yango sango tomonaka bafoto tomonaka bato bauti awa tokanisaka eza esika monene kasi toyebaka tete so tokomi na mboka yango ekozala boye ndenge tolongwaki na Kinshasa na mokolo ya misatu toye na nzela molai na mbula na mituka ndenge na ndenge tobi epai yango tozokende eza ndenge nini na kati ya nzela na bamosusu balembi tosala ni tokende kaka tolobi tokende kaka ti ntango tokomi tomoni esika ngo tolobi ya solo kosali awa mosala moko ya monene ntango Eminence abengaki moninga na biso professeur Sabakino akutani na ye bakutani mpe na baprofesseur mosusu ayebisi bango atuni bango so nalobi na bino boya na Kinshasa mpo na cinquantenaire mpo na jubilé bokoya to bokoya te Sabakino ye moko alobi tokoya nayebisi yo Eminence biso nyonso tokoya tokozala wana ntango atuni biso bokoya tobi tokoya baprogramme nyonso tokotia yango pembeni tokoya mpo nini tolobi ndenge wana so botali makambo ya papa Simon Kimbangu ntango moso oke na poto otuni bato bino oyebi Simon Kimbangu te toyebi te nani wana na mboka na biso ya Congo omona ntango mosusu moto oyebi ye oyebi Simon Kimbangu kombona nayebi yango bongo oyebi nini lisusu nga nayebi nanga te Simon Kimbangu aza mokongo nga aza nanga mokongo te otuna mosusu oyebi Simon Kimbangu ntango mosusu mpe bano bazoyekola makambo ya histoire bano nayebi kaka kombo na ye me makambo mosusu etalinga te nga naza nanga kimbangiste maloba wana biso tondimi yango te toboyi yango mpo ani soki otali ndenge Simon Kimbangu abandaki mosala Nzambe soki otali ndenge bakangaki ye basali jugement moko ya mabe babwake na boloko ti liwa balandi baninga na ye badeporte bango ti aye kokufa na kati ya boloko soki otali ndenge jubileo tozosala en 1959, le gouvernement à Congo belge a dit ndako Nzambe oyo to reconnaître ango. Soko tali pe ndenge simana ye bino bato ndako wa Simon Kimbangu mosala bosali ndenge bo banzi église na bino na mokili mobimba. Soko botali ango pana biso bato tangisaka. To tangisaka makambo elekaki kala ti ndenge za koya lelo o babengaka histoire so totali yango motuna na biso ezali wana nyonso elingi koloba nini mpo na biso wana nyonso elingi koloba te Simon Kimbangu soko totie na domaine oyo ya science na ya savoir aza oyo tobengaka personnage historique soko tali histoire ya mokili okomona ata mosusu mbula kama eleki mbula kama mibale kama misatu ata mosusu millénaire mobimba na bamboka mingi moto ya monene akobima aza te azali te biso na Congo tozwi Simon Kimbangu mpo na 1921 wana tolobaka soko otali Afrique na biso otali pe bamboko bazobenga Asie otali Amérique latine okomona batu baza konyokola bango bazoka pasi bango nyonso bazobomba na baza kolela aza te awa na mboka na biso Simon Kimbangu atelemi o bazoloba o Simon Kimbangu aza mokongo aza mokongo te etalinga te bazoloba o Simon Kimbangu aza ndako Nzambe na ete etalinga te bazoloba makambo bayebeloko moko te po Simon Kimbangu oyo asali olinga te ozala moto ya Kongo to moto ya mboka mosusu asali makambo ya monene oyo biso tobengaka personnage historique
azali mokili akoningisa mokili nsima na ye makambo ekozala lisusu ndenge ezalaki liboso te. Bato wana soki otali bango baza mpe bato okomona abaloli mokili, abaloli yango oyo ezalaki na se ekomi likolo, ezalaki likolo ekomi na se. Soki mpe botali yango malamu eza te kaka koningisa mokili to kobalola mokili, eza mpe kobongisa mokili pa makambo mabe ezonga nsima oyo malamu ekende liboso. Ye moto amonaki pasi batuni ye miboko nini ozopesa bato, mibeko nini oza kopesa bato, alobi ya liboso bolingo na kati ya motema naza na kanda te na zuwa te mpo na moto moko te. Batuni bon likomo nini si okoloba abiye mibale na koloba eza mibeko, bolandaka mibeko ya malamu ya misato alobi bosala, bosala mpo mosala ezali mayele na makasi ya nzoto oyo Nzambe apesaki bato banso, bosala. Donc moto wana aza moto munene, sikoyo ndenge nini na kati ya mboka na biso tozoyeba makambo wana te, tozoyeba makambo wana te, alors que soko bimi biso na mosala na biso totambolaka mokili mobimba. Okende na Afrique du Sud, okende na Kenya, okende na Lagos, okende na Maroc, okende na Poto mobimba, na Portugal, na Belgique, na Angleterre, na Pays-Bas, na France, na Allemagne, Poto mobimba. Okende na Amérique du Nord, ozonga na Antilles, okititi na Amérique du Sud, na bamboka nyonso oza kokutana na ba kimbangiste. Ye alobaki makambo ba Kongo te, alobaki makambo ba Congolais te, alobaki mokolo na mokolo, mokolo ekoya motu mwindu akokoma mundele, mundele akokoma motu mwindu. Wana elingo loba nini? Elingo loba te konyokola o baza konyokola batu. Lelo bazonyekola batu mwindu. Lobi bakonyokola mundele, lobi okuna banyokola batu mosusu. Konyokola o baza konyokola batu eko 59 konyokola wana esili. Po gouvernement oyo babwakaki na boloko batali babi moyen ezali te tondima o tomoni tondima motu wana aza motu munene. Ndako ya Nzambe na ye ekoma ndako ya Nzambe moko officiel. Mwatangu papa Simon Kimbangu kiangani abengi biso tolobi tookende, tolobi makambo wana nyonso to expliquer yango na ndenge na biso. Biso toza na mosala na biso na ba règle na yango na ndenge basalaka na ndenge balobaka okokoloba makambo pamba te liboso loba likambo il faut bimisa preuve nango to bibisi ba preuve to lobi tala ndenge makambo elekaki tala ndenge ezali. Papa Simon Kimbangu aza papa ya Congo mobimba. Papa Simon Kimbangu aza motu ya mokili mobimba oyo alobaki wana mokolo na mokolo, mokolo ekoya motu mwindu akoma mundele, mundele akoma motu mwindu. Soko tali yango lelo eleki mbula kama tala na mokili, tala ndenge batu mwindu totondi na mokili, tala mosala munene toza kosala na première puissance ya mokili mokonzi nango motu mwindu mwana Afrique. Yango wana tolobi totikala kaka awa o tosali le 18 ebimi malamu bato bamoni yango bayoki yango na radio bamoni yango na télévision bazotuna tuna papa éminence ndenge nini osali makambo ka noki biso toyebaki te. Ye papa éminence atuni biso bino bozoloba nini, nabengi bino boya nanu tolia esika moko tosolola tondimi toke na samedi wana elekaki ayambi biso na centre d'accueil koyamba moko penza ya munene okondima te na ndenge bato bayembi musique ekamwisi biso mingi na biso toyebaka te bakimbangiste bayembaka nzembo ya Nzambe malamu toki manze mosusu bazoyemba okondima te bongo ta kozoliaka botuni biso soki asi nabengi bino na kamba boya totalani tolobi azoseka o azoloba makambo ya solo
totana tobi tokoya allez bozolo basolo bokoya tokoya yangwana pe toye tomoni bino banso ndenge bozali bamama batata na bana mike sepeli biso penza mingi surtout bana mike otomoni parce que bango lobi bango bato bakotonga l'église ya kimbangiste atuni biso bongo sikoyo tokosala nini biso toyebisi ye makambo tobandi kosala eza makambo asuka te ezali ebandeli eza ndenge obengaki biso omoni tolakisi yo disponibilité na biso mobimba oyeba te disponibilité wana topesi yango mpona lelo kaka te topesi yango ntango nyonso yo na église na yo na bandeko na biso bokozala na besoin na bino bongo alobi atuni biso kasi sikoyo tosala ndenge nini biso toyebisi omoni kombo ya Simon Kimbangu ndenge nautai koloba azali personnage historique kasi azaka personnage historique te papa Simon Kimbangu azali oyo babengaka patrimoine ya mboka Congo patrimoine ya mboka Congo misato Congo na biso Congo Brazza na Congo Angola patrimoine ya Afrique mobimba patrimoine ya mokili patrimoine ezali na kati ya famille soko papa akufi atikeli bino biloko ata atikeli bino kaka kombo ya pamba akoyebisa bino kombo wana na biloko wana bobatela yango bobatela bobebisa yango te kombo wana bobongisa yango bobongisa kombo wana bomatisa yango ekoma munene batu bamona baloba papa wana asalaki mosala po bana na ye bakoko na ye balandeli ye bango nyonso bazosala makasi kombo na ye elimwa na mokili te biso toyebisi papa éminence Simon Kimbangu Kiangani mobu ya jubilé ebandi le 24 décembre 2009 mobu eza mbula mobimba na kati ya mbula wana biso bato ya université bato ya mosala tokomemela yo conférence internationale tokomemela yo bato ya mayele bato yo basekaka te na kati ya mosala na bango kosakana na bango te bango nde bakoya awa na biso tosala mosala esika moko toyebisa Simon Kimbangu azalaki nani pe lelo azali nani mosala wana tokosala ngo po ayebisi biso andimi tokosala ngo po jubilé na biso yo jubilé na bino eza pe ya biso bana Congo misatu ya biso bana Afrika mokili mobimba po na jubilé wana vitesse na biso ya kotambola échanger emata to bandokende noki to sala makambu ya malamu to bongisa lisu nkamba eza malamu to bongisa ngo lisusu to tonga biloko to sala makambu ndenge na ndenge bato wana nde bakoya awa toyekola Simon Kimbangu totala Simon Kimbangu na perspective historique nayokaki pasteur azako lobawa makambu ya ndona kimpa vita totala banda bato wana ya kala ti lelo eza ndenge nini toyebisa bato te papa Simon Kimbangu bokoka kosangisa ye te na biloko oyo eza kobimabima lelo na mboka na biso binzambi eza ndenge moko te donc mpo na biso totia ye na esika oyo azalaka esika wana ye moko ya mitiaki biso tolakisa esika yango epuis tolakisa o mosala oyo asalaki soki totali yango na basiècle mosusu oyo eleka
soki totali yango na mikili mosusu oyo eza pembeni na biso to eza mosika tobimisa ye mpenza patrimoine na biso mpo bato banso bayeba te mboka oyo ya Congo, mboka oyo ya Afrique, bato oyo ya poso moyindo basali mosala. Mosala na papa Kimbangu asalaki ti lelo eza kosalama boyeba te mosala na topesi bino promesse ya kosala eza mosala ya pasi, eza makambo ya pamba te, eza mosala ya pasi mpo koluka ba source, koluka ba photo, koluka mikanda, koluka bato bakoko bayoki baki makambo wana bazala bato mwindu bazala mindele kasi mosala wana biso esepeli biso epesi biso makasi likambo kwa ya okanisa te na mobu eza ya tokosala likambo yango eza epesa biso esengo mingi na komba baninga na ngai ndenge bayawa napesi bino lisusu matondo mingi ndenge boyambi biso boyeba te kokutana lelo eza ya mbala suka te, eza ya mbala suka te. Donc tokomonana mbala sima to awa to na Kinshasa kasi tosepele mingi na biso na bino bondeko ezali bolingo ezali pe volonté ya kosala mosala ezali natiki bino awa nda maye ndeko na biso professeur Elikia Mbokolo nalingi kosala commentaire mingi te boyoki lingala na ye ya groupe ya professeur oyo bazali disposé ya babino oba oyande bino na oyekola bamangomba mosusu po bozala armé mpona kodefendre bingo